touti na 17e mairie. Tokomi kaka na entra 17e mairie. Mais ezaki na jeune fille moko ana zaki tala mbinga boye moi c'est pembe. Yé mutu nyonso ki ta transport. Kolela te mama sekui. Kolela te mama sekui. Ceux qui eza ba fidèle na ye na koloba se ki na kati église ya CFMC eza manque ya communication. Tant to monique ti siko yo to landeli ti na ba bureau na ye ba confirmer biso pena chargé à communication na ye alekaki autolobake Mama Olangi akufaki do akufaki depuis lobby na 3 heures. Pour ceux qui oyaki nango aza mutu ya CFMC. C'est que ye ayaki pe na rubrique na ndenge na edo c'est que to mona ba testament et obimata 9. Sango ya mawa ekomeli libota ya CFMC bana nyonso ya combat spirituel kobungisa lisusu moko ya bakambi na bango na kombo ya Mama Olangi. En tout cas ba condoléances na biso na bino libota ya CFMC ba obozaka na Kinshasa na ba obaza libanda ya Kinshasa. Na sepelaka mingi tango na sololaka na bino na yebi que bozalaka toujours connecté na chaîne na bino Info 16 et na senga bino lisusu botinda batu ba s'abonner parce que yango nde memelaka bino ba information ya solo na émission na biso masolo ya kin avec bel et bien moi Rebecca Bilendo Pukuta la servadi la servante de Dieu. En tout cas na lingaka bino mingi na lingi to sala analyse oyo na on a bengaka analyste na biswa wana Info 16 ye moko tonton mwinga mobali ya sérieux makasi to meka un peu kolobela phénomène Mama Olangi na tongo to yambi ba message biso nyonso lolenge bino boyambaki libanda mboka lolenge biso ape na Kinshasa wa bien qu'on était dans nos occupations habituelles mais to yambi quand même ba message ba bengi biso Rebecca, papa, Mama Olangi a koufi. Rebecca, Mama Olangi a koufi. Vu qu'on n'avait pas une confirmation, tout le qui te vérifier information. Bah confirmer biso information ils allaient à solo. On s'est dit pour le moment nzela otoko kendeza kaka nzela moko ya kokende ti 17e mairie na oezali église ya CFMC et si ka wana nde toko yeba information ce que est vrai to eza lokuta. To komi na nzela to komiti na 17e mairie toko makuna to moni bandeko bazo sepela eza d'ailleurs preuve bo moni émission na biso to uti ko sala wana na émission on a confirmé vraiment malamu ke ezala ki vraiment sûreté que Mama Olangi a sekui ndenge bandeko ya CFMC ba lobeli biso bien qu'on a fait des enquêtes to lukito yeba est-ce que sekui asoda la muki et tout ba confirmer biso que bango pe ba yoki kaka nde bazo sepela information za ki vérité yango na lelo nokozwa tonton mwinga wa ameka na koyebisa biso na ebite pe na matoi na ye sangwa mbwe komaki kaka ndenge komelaki bande kwa CFMC to pa na ye et yaki différemment en fait. Bonjour tonton Mwinga. Bonjour Rebecca Bilendo la servadi. En tout cas ça fait longtemps to vanda no boy to beta li solo boy bande ko pe balanda biso hein. Oui, ça les na ebite so leki déjà ba 6 mois peut-être to lobela. Nazo yeba émission suka to sala ki ezai makambo yebebaki na inekin bato ba étudiant basilikaka ndembala na biso ya suka ya débattre na kati ya émission na yo. Voilà, merci beaucoup. Le lotozo yeba likambo Mama Olangi awa. Réseaux sociaux Etamboliawa vers déjà vers 7h 8h nouvelle moko ye ningisi Kinshasa et ningisi Congo mobimba et ningisi voir même monde entier na bandeko baza libanda ba recevoir ki nouvelle que Mama Olangi atika ki biso banda 3h du matin na ebité sangbango rekwela ki yo zwaki yango kaka ndenge bat nyoso bazwi to zaki informé d'une manière ou d'une autre. Bon, tant aux information, yo ebi na Info 16 tous en habitude aux information. Il y a les boss au critiquer nos informations après au luka vraie version ce qui est vraiment ya solo aux sources moko aux informations na source moko fiable. Ngana landaki yango na landaki pe na bengaki ba massa mususu oyo ba priaka na CFMC ba confirma kinga ke Mama akataki déjà motema wana nazolobela tongo ya lelo donc ngana zwaki information wana mais après avoir reçu information wana na ye kozwa lisusu o babengi deuxième version voilà donc oyo babengi rumeur en tout cas Kinshasa ba spécialiste en rumeur bazali yango fo basala ta trophée moko boye ba banopesa bato pe pona ko yeba ko panza rumeur mais na likambango ndenge eyelaki en tout cas Kinshasa mo mebujaki ebujaki nga
tana yoki yango en tout cas na sepelaki na sepeli na lobi ah nzambe enfin azongisi mosali na ye a continuer mission na ye. Voilà. Mais si oyo après quelques minutes tu reçois information mususu ke akufi kutu pour aller plus loin ngala kuta na type mo na coin azo informer groupe ya bato alobi Maman Olangi akufaki na ba 2 heures 3 heures mais awa na ba 12 heures Maman Olangi alamukaki tango alamuki mbala moko bato ba crier place oyo ya lamukaki wana bato ba crier mama abisomo wana yetango otiko lamuka don somo wana makelele yango memaki lisusu akufa natuni ndeko wana ndeko yo ozalaki to oyoki oh no bongo yo kanisi sanwa Kishasa ebomba maka alobi sanwa Kishasa ebomba makate nde balobi pena ezalaki ndengwana donc kosala blague na nzoto ya mosai na nzambe ndengwana eza bien te. Mais est-ce que ça bato balabala ndem to basali blague? Moi je ne pense pas parce que ngayo yo na yo moko témoin misato eza Aaron Lubamba to uti na 17e mairie to komi kaka na entrée 17e mairie mbe ezaki na jeune fille moko ana zaki tala mbinga boye moi c'est pembe ye mutu nyonso okita na transport kolela te mama sekui kolela te mama sekui en plus bato bazaki déjà na temple sangwane yaki babande kolela ba o ba uti na ba cité bazo ya po ba ya na temple ba vérifier ce que information est sauté lokuta ba o ba uti na kati ya église bazo bima na ko sepela mama sekui c'est-à-dire information ya ko sekwa mama Olangi e uti pa na biso ba bato to sambela na église na yete e uti pa ba fidèle na ye mokonde batambusi yango eza mabete ceux qui eza ba fidèle na ye na koloba seke na kati église ya CFMC eza manque ya communication. Manque de communication dans le sens nini comment église a monene nde wana oza bien structuré nga una benga ngo ke na ba église de réveil yango peut-être oza la première na oza la moi un peu structuré ba kondi ordre na ngona kato muketo monika kanenge matanga ya papa Olangi eleki avec une grande organisation to mona te na matanga belé le kana Kinshasa. Voilà sigoyo bozo apena rimer ya mutu moko aye nango bona ebite mutu ango azalaki animé par les mauvais esprits ou bien po ngara obenga azali animé na ba mauvais esprits po ba esprit nzambe ko mema mutu nde wana te aye mbala mono na information ke botika kolela asekui vraiment communication nyonso o evandaka na CFMC wana bazali na moyen te ya ko vérifier mbala moko information ke za ya soloto ya lukuta do soki eza bango mo babimisi yango en tout cas basalelo mo boye eza raté wana na obenga ngo seke bazande mona bato baluka ba base na internet mais bango balobi eza normal parce que maman kufi ba fidèle ebele bakoki osala tala sangwane na 7h du matin il y a certaines personnes bazaki dana ba billet na banga musala kozo bazui nouvelle wana il y a certaines personnes bakoki au travail te bakati misala nyonso po baya koza vraie version na 17e mairie mais arrivé na 17e mairie bakoma kuna bamoni fête kuna mama lamuki et puis les gens disent que eza l'histoire ya Bible mama wana zaki mama mo boboto malamu le quoi Dorcas Tabita na ndenga salela batu bolamu et par la prière ya batu CFMC ba sali ba prière na bango la bandaku ndenge ba yaki nzela bazo bondela wana ndela musaki mama bon jusque là comme bango mo ba bimisi information que mama la mukaki biso to tala ce qui est vrai et que tout le monde qui lisu mama vivante to linga to loba vraiment makamba lobi eza ya solo mais tant to monique ti siko yo to landeli ti na ba bureau na e ba confirmer biso pena chargé à communication na e alekaki auto lobake mama Olangi akufaki do akufaki depuis lobby na 3 heures lelo na 3 heures lelo na 3 heures mais bato ba opanza sango ke alamukaki bon donc c'est alamukaki après zongi donc dans dimela na ngati pona lobaki alamukaki après zongi c'est ça besoin de problème ya biso ezanini biso to bato ya média tu sais bato ebele ba traiter biso comme média moko yo et ba ko vérifier information te
parce que mission ya journaliste ezalaka à récolter information, à traiter yango et puis à diffuser. Traitement et information to koko traiter zaka au niveau ya confirmation. Est-ce que information yo nazo lingana diffuser eza solo to ya lokuta. Tant biso tozui information. Message tamboli na ba radio na biso local awa ba radio nationaux ba radio internationaux awa et tamboli na ba chaîne locale ba chaîne internationale ba chaîne nyonso la niveau à Kinshasa ya Congo awa pour dire que maman Olangi a kufi. Rumeur et bimi mais ba média wana ezaki toujours na même information que maman Olangi a kufi. Par après babi non o bozo ki za rumeur maman Olangi azaka ka ya kufa. Parce que biso bato to l'équipe déjà na 17e to kuti fête na 17e to pandi sango bato ba traiter biso ndeni na tayo moko tonton mwinga. Bon na websa bato wana bazala strictité pour na bino parce que bino boyaki ko zwa information na source. Pour ceux qui na musika bolobelaki yango ba omona preuve même pas ya siège ya CFMC ou bien bolo ba makambo bo bana maîtriser te la ekomi mabe mais tango boza na siège na bango moko nde bazo sepela ko se quoi ya mama na bango bango mo bazo sepela na ko se quoi nango bino bo na problème te bino bo zui kaka information bo traiter et puis bo diffuser là boza na problème moko te mais batu oyo bamitie na berer eza bango moko batu ya CFMC neti bona oyo ki la bango mawa po yo moko moni ba image sengo wana siko ba ka ke mama za ya kokufa ezaki ya solo te e sala ndenge nini non ngala zolo ba se ki na kati ya église eza déjà na moi ba mésentente eza na kati po nini po koma rimer moko boye ekoki kozwa base po wana eza base CFMC base na ngodo monde mobima ba dépendant nde wana sikoyo ce qui déjà na kati na bino ba information ya mabe esikile pe ezui niveau moko boyeti mokili mobimba bandimike ase kuidon c'est que na kati na bango boyoka ni pene ezate na kati na bango eza ba problème oyo moko azoya na information mususu opazoya nango mususu po soki oyaki nango aza mutu ya CFMC c'est que ye ayaki pe na rubrique na ndenge na edo c'est que to mona ba testament e obimata 9 pour na bandi yoka déjà ngata na kiwana na bandi déjà koyoka ke on ndenge za boye fo bana bazwa baba na kokumba église mais ngara yebite ngara yebina mwana mama Olangi moko te aza pasteur ngara yebike aza na bato à travailler na bango mais ndete okende boye donc c'est que na bite comme si femme si elle Chad les kamo mususu pe ngwana tonton mwinga tango to sola kana yo na masolo akin tomekaka mpe ko analyser ba makambo ebele. C'est vrai que une nouvelle est vraiment véritable que maman Olangi a kufi. Wana jusque là information au biso info 16 toza ko confirmer bino eza ngwana. Problème mususu eza nini? Un leader a kufi boy. Tomoni il y a pas longtemps papa Olangi a kufi après 8 mois matanga na ebimi juste après enterrement papa Olangi ezaki samedi, dimanche, lundi, mardi après 4 jours moi si na ye aye kufa. Mama Olangi sala mikaka lisolo ngonde ya rosi e uti ko salama tozo bate basangwa boye eza dikaka ya ba maladi ba souci to eza lié pe na makambo mboka bon moni mboka na biso Congo to tambola na ba AVC na biso déjà na nzoto to tambola déjà na ba crise na biso na nzoto pourquoi na lobi AVC ba crise po to vivra pena bien te mwanza leza trop mwani ni do mutu musako pani oko ganga ka bomona mutu apike crise akena epo abaya déjà au vivre mais à vivre ka po ezamboka na ye surtout nazongi na ka ya papa ya Rossi soki Olandi ba image omona ke abano lela mingi ke mutu o abomi Rossi abomi ngai ozomba kolela ya mukolo omona mbaya miso mona o makasi te me eliaka pena na kati kuna estoma eliaka na kati ba souci na ndenge korango ezalaki ekobima lelo ekobima te bakangi nzoto donc nyonso wana ezosala befe na kati ya papa wana po sotali age ya papa age pusanaki et puis atala mwana ya mukolo nde wana kolisi atangisi ba classe asali makambo nyonso do abano compte mingi na mwana naye na moi tamuke bolongoli via mwana ye na moi tamuke bobandi ko malmener via papa wana sko
ba regret wana nyonso taboke amoni mina bokundi corne na tala image oyo jour la police ezozwa corps na nzoto na nini na epa bato babanome mango po batia yango na jipa la police so tali papa ndenga bande koloba omona na kokita pona mwana nanga ba obomanga pona mwana ngado pasi wana e bande kolia papa bokundi siko ndenge za kaka so osali accident choc wana e se manifestaka na minute wana te azongi ndako mwata muke mbala mwa bandi malade wana donc esi eliaki nango déjà ye do etikala kaka ememaye tabake na hôpital déjà ememaye nango. Mais il y a des pays qui crise simple car à salika crise directement hôpital à Sandy Makila. Bamboka to vanda ba crise simple za raté. Poso la muki net na mboka na biso la muki banda tongo ti ola la nombre de chocs ozu na motema so calculer yango. Na mboka mususu choc oyo yozo maîtriser wa na mboka mususu ba pesa ngo moto na minute ya kufi. Do ba choc to mesana déjà awa to vivre na ba déception, ba choc, ba problème, ba nini do ba mawa ba désespoir do ba blo mo ande wana. Et sangani susu na nzala kozanga kolia. Voilà, tala yoga si papa baroseza papa mukolo est-ce que alandela rapena régime alimentaire pour to boy bébé azana mbongo te souci qui me ça répéter voilà donner izawana o memi papa ya aussi na liwa izaba choc tozungi na mama online azabutu na mbongo koleka papa barosi mais mobali na ye sur le plan mini donc côté ya na pona lo bango bien na makamba côté ya mama nda simbaki makambo mais na makambo administration ya église papa olangi mutasimba yango et papa wana soko zuika temps osolana papa wana ozo sentir que na osolana mutu mayele azali mayele eza utu ya commentaire azali mayele so mama ta watali ke donc bolingo na ye et puis atika le sumo mobali nete makoma collaborateur makamunyo so ya ye akei so azotala na sima nani oyo akojouer rôle ya papa wana rôle papa wana banda kojouer d'abord père ya famille azoko encadrer église baba si femme si na monde eza combien pour encadrer mama pe bande kolia ye ba souci ba biloko wana nyonso monte ke tanto kundi papa et umeli na matanga papa kutazaki te akoka ko supporter chaque wana te donc azaki musika penza na cercueil na activité cérémonie nyonso wana ndelekaki eza pasi rebeka kozanga moto yo lingaka talaka babati ministère wana pendant combien d'années babati ministère wana pendant combien d'années makambo boni bamoni na mboka makambo boni donc makambo nini oyo ebimate pona CFMC nini oyo ebimate. Mais si ko lelo ba nini o ebima te wana ezo continuer ko bima parce que même bandeko baza libanda mboka j'ai reçu plusieurs appels hein ya bandeko baza vraiment libanda mboka pour bazwa confirmation ya liwa ya mama Olangi mais le que ça n'ga pas si na ba appel mususu na yambi eza ba mususu bazo critiquer que eza ba pacte na bango ba signer mwasi na mobali voilà de quoi ba kundi mobali ya mwana mwasi akeye eza ki ndoki na bango ba kisi na bango ba pacte na bango et tout je ne sais pas est-ce que makambo maloba wana pas mosali ya nzambe maloba wana pas moto peut-être oh bato ebele bandimela ki quand même est-ce que je ne sais pas moi je ne sais pas juger na ebite soki yo koza temps ya ko analyser yango et koza la vrai zaki kindoki ba pacte ba kisi to zaki ka kinzambe kaka ngai na fréquenter si femme cité pour na prier mais natala yango kana musika na mona église yango évoluera vraiment bien mais kolobaki bazana ba pacte oya témoignango c'est que bakine ko za pacte wana ensemble na ye donc c'est que zala ki témoin po ngana yebite eloko na mona na ngai te na témoigner kaka ke bato yo bazo kamba ba église munene ndenge wana na lobake basimba bakisi basala baboye eloko wana ngana ko témoignango te mais ngana yebika ke izana âge donc mutu azana jour oba obengaye si bango mibale bake na un espace ya 8 mois eza volonté ya nzambe moto yo alobi ke eza ba pacte bon ye pas zelaka jour oyo pacte na ye po baza ensemble bagina ko sala ba pacte wana ye pas zelaka jour na ye ya pacte oyo basalaka ensemble ye pe po akende
comme bango balanda ni n'est-ce pas ça 8 mois de ce que moi 4 mois ozo landa mutu wana wa lobinde wana yesko fois landa po ye pas ala ki jour ba sala pacte wana. Mais oui, tout le monde. Voilà, wana je pense bien bande konyoso baza na poto o balanda ka Rebecca Bilendo Pukuta la Servadi baza connecté et branché bobo sana yelo monte masola ki netinda abino bo s'abonner ça vraiment kitoko makasi. Lelo mamo langi akufi. Problème mususu eza makasi parce que déjà tout que j'avais interview kaka bango na bango ba to CFMC ba fidèle à CFMC déjà ba bandi na ba témoignage na bango tozo lela pasi ba choli biso na ba quartier ba ebisi biso bozela ba continue bino ba kufi bozo kabwana wa siko na ebité po nini ezaka bongo soki leader a kufi bato batika la bazana boyo kanité et surtout pour maman Olangi ezana non seulement papa Olangi a kufi maman Olangi a tikali mais bango mi balé ba leader ba kufi bon sur église wana ba ancien ba na para ancien ezali para baneza ce qui eza pas kabola ta leadership ya église wana bon ça la ndenge ni bon premièrement elo ezo kabola ba église na biso hein na Kinshasa eza ngoli kambambongo eza ngo Saint-Esprit te yala ngote ko Saint-Esprit ya noko oyo leki ya oyo te eza ngo kalika mbongo si femme si to yebi déjà ke baza na mbongo ebele so to tangi ba église eza na mbongo na Kinshasa en tout cas si femme si to kotanga yango mais na yebi te soki ba préparer déjà bango moko so ba préparer déjà leader moko akotambwisa yango église e kabwana na ngote e kotambola normal mais so ba préparer ki leader te ezaka ke mutuna mutu ndenge alinga peser puissance to force za na ngona kati ya etonga wana to za la sûr ke ba okabwana po ba oba bandaki cop te surtout bengi cop bo comprendre na ndenga langage ya Kinshasa ba oba bandaki musala wana na mama na papa bazali ba olinga pete mwana moko boye abotamaki lobi na tongo ba pendant que maman zalaki vivante to tango papa zalaki vivant achaki na mwana ngo liboso te aya ola mokaka lobi na tongo mbala moko no na komi ngamu na okamba église na ndenge siko ya bonzoto esimbaka des fois pe simbaka te ozomba ekabola bato mais bango moko na kati na bango soki balaki si bango wana banani bango moko wana banani bato a CFMC donc ba pasteur na bango hein na habité bango so bazana ba pasteur so bazana ba diacre ngana lobika bakambi na bango soki bakolakisa amour oto monaki jour ya matanga ya papa en tout cas problème ezana ngote mais soki bakolakisa comportement ya ba oyo ya ba église mususu oyo to monaka eza mabeme ngakuto eloko na boyi na lingite ke na kati ya CFMC ezala mwana azo relève pourquoi pour ekomina na Kinshasa awa soki na église papa kufi foka ka mwana azo relève bazo pe ba collaborateur wana bavandisi bango bakokumba pe église po bana mama Olangi toloba toloba bien ba réputation na bango na ngara mona mama Olangi azolobela déjà ke botonga bolobela ka bana na ngai nga moko na yebi ke bana na nga batambola mabenga na yokango na prédication mama Olangi nga na yokango yango nga soki eza ideka ya ngai na ko préférer que batika ba oba otambwisa lingomba batambwisa lingomba héritage na bango donc elingi koloba héritage ya ndaku ndaku ya mama mais héritage na bango eza misala au papa na mama basala yo kanti tango papa Olangi na mama Olangi penza babandaka ministère na bango na oki mutu moko abi babanda yango na bité na Brazza so pe na Gabon so pe ndenge nini bango mibale mosamba ba tetela so ba babandaka yango banda loja ate bandaka ngo banda loja wana banda koza pena makanisi il faut to créer église na biso na kombo ya CFMC combat spirituel et tout mbezaki un jour pe po bana bango ba kota bana bango na o ezali lo bana ngo moko kopango siko lelo abakei yo kanisi bana wana ba rodima ba diriger bango ba héritage ya ba poti na bango éthique la pa ba encadreur moko be ba saint ba pasteur moko bo ba parents na bango ba encadreur eloko etambola na teza transparence papa po yo le bien likama mbongo nde kabola voilà omoni baba mikolo je sais que basimba déjà bon eza likambo ya kovanda koyeba ke famille eza na pourcentage autant église pe eza na pourcentage autant so balobi batike bapesa ngo mwana nazoyebisa yo ekokabwana so bapesa ngo mwana église ekokabwana
na ilobi bien nga na mona mwana ya mama olangi te na papa olangi kozwa parole liboso ya cher ate ya bato na mona yango te siko bato oyo ozo benga ba inconi o bayaki pembeni wana mais quand même pe ba fournir pe befort pour église pe comme église ba travailler ka bango mibale te ba collaborateur wana pe ba travailler soki ba lobi ke na héritage bana bazwa na makambo ya église mais na ebité c'est que ezali sous eloko nzambe te komi eloko ya bato donc ezali sous œuvre ya nzambe te si c'est comme ça toyeba na biso kaka ba na rara kolobake église nyonso eza na Congo si ba voter ngata na assemblée nationale po betaka lisu bato mabaku te ba voter ngo balobi ke église nyonso eza na Congo ceux qui papa kufi to mama kufi église etikali ya bana onga na yebi eza ba bien immobilier neti bandaku ba mituka na ye ba biloko wana oui wana ezo revenir na famille na ye na bana na ye mais église ezo revenir na famille na bana te église eza ya nzambe soki eza église ya nzambe batika bakambi oyo ye abano tambola na bango bakamba lingomba soki eza église ya bango ya famille na bango bazo église yango batambwisa. Ok. Donc, Ezaka, comprenez que ma camboueza ndongo apona isola maman langi na papa langi. Et ça, les bisons sont pas si, y en a bandeko, peut-être ba prière kana si femme si tenet babiso. Quand même, mité malabiso ezoki commence que des leaders bakoku fakaka bo et puis na organisation sur église ou na éthique là. Donc, ça vide moko penza ya munene. Oyo eko soki penza bankadrer bana na ye ba ancien église wana baza maele te ekoki voire même ko provoquer ezali séparation na division à église donc to kaka lobi si femme si elle s'occupe dire câble si femme si elle s'occupe charger communication aussi femme si elle s'occupe nani mais ça penda suo biso to lingité je pense bien que analyste na biso tonton Mwinga meki un peu ko pesa mo ezali sagesse moko ya malamu na bande kwa si femme si onyoso ba Holanda biso commenter, vous appelez conseil, bon pesa na autorité na bino ba mekampe ko tchangwa en pratique et aux amalam. Tonton Mwinga, na lobela ki on e bandelia wa likambu ya liwa ya papa Olangi, ya mama Olangi, ya papa Barosi, et ça lié na makamboka te. So na tuneki mutu na wana c'est parce que kaka mkolo lelo yo tozo lela mama Olangi akufi. Bana kingabwa baza ko yindisa ba yindisi kingabwa poilo reza ko yinde okotsa mutuka te en disant que Jekoko mulumba kufi ya Jekoko pezaka likamamboka te non problème a Jekoko ngala landaki banda avocat na ye abanda ko senga pe ba médecin o ba traiter ki ba bana senga ke normalement faut ba azwa autorisation ya robima libanda mboka po akine kozwa ba soin sotali ba photo ba image belezo bima o mona yebna ke nzoto ezali susu bien te nde na ebite soki likambo ngo autorité na biso balingi te type ngo abima libanda ou bien ba problème ndenge ba juge wana nanu bakati yango te na ebi penate mais soki bana kingabwa ba kosilika oui baza na droit kosilika po aza député na bango aza nanu mwana kingabwa et puis aza député na bango koloba ke makambo ya mboka oui makambo mboka nde toza boye ba période nyonso to okende ti l'élection eko salema nde to ya ozwa kimia tant que l'élection na ne salemi te parce que bato opposition baza na posa ya ko se positionner bato pe ba na pouvoir baza na posa ya ko maintenir pouvoir alors dès quand wana tango ezoko s'affronter ba victime nango eza biso population ba population zara ba o baza pour opposition bali donc ba o baza pour opposition eza bato bazo kemba ba biso tozo souffrir nde to na ngamba opposition bato pe oyo baza pour majorité bazali ba o bazo dame ba oyo vie eza bien ba o bazo tonga immeuble n'est-ce pas il y a 6 mois immeuble ya mulai esili mbala mort donc bango pe bana posa ba maintenir pouvoir na bango do bitumba oyo to lo ba bien bato ba oza ba victime na bango nango eza population nanu kuto ba victime salemité siko liwa na ye eza rumeur pe kaka to eza vraiment vrai que Jekoko mulumba kufi te Jekoko kufi te liwa ya Jekoko eza rumeur Jekoko azali aza en vie bango ba lamusi mama Olangi babomi Jekoko kinwa eza boye kiner mo ezaka na mwa gumo ko vivre en kin yango mona bande ko mususu aza na poto kuna
et mo ba stress so yawa donc otamboleza trop akende fikini moyete ali antabana sans frontières moyete baluka bo moyete po kini eza actualité zangate chaque jour na kin na rime na makambo vrai na banini to sangisa ngo nyonso yango nde epesi Kinshasa mais nazongi na problème jekoko ba oya ye taba yoka ki bazo boya kopesa autorisation député na bango abima libanda na yibite soki bandela ki wapi yango pesa ki kanda na bana ya Kingabwa ke akufi po ba docteur déjà baloba ke il faut abima talaka ka mukando eza ba docteur ba signé eza pena normalement pression ke muto abima libanda des autres wana na Kingabwa mais nazo confirmer bana Kingabwa na bana poto jekoko za envie jekoko akufi te muto akufi eza mama Olangi. Ok. Sinon, Mama Oloba, ils ont kaka ebele, si la répété. Puis, na ba nouvelle, oh, ya Mbelandani, ya diwa ya papa ya Rosimo Kendi. Et qui ça qui penda peuple congolais, voire même bandeko bazali banda mboka, ebele baleli. Ebele, j'ai eu même des appels, ya bandeko ba ebisinga, mais Rebecca binonde na kini boza trop distraite. Boye bakate mutu so asandi makila eza poison. Barimer ebimi ebele akufi na poison papa barosi ezaki babutela e poison bana mwana kufa mais nous avons eu vraiment ba confirmation ya ba docteur o balobi que eza poisonté eza estomac na ye ebebaki déjà na ba souci wana nde vimbisaki estomac ebebisi ezikisi estomac jusqu'à ce que ebebisi et toboli tie ebimisi na makila omoni na Congo tellement que autopsie a solo ezalaka nango te bato balobi ki akufi na poison baroza na raison bato docteur pa lobi ki akufi na estomac akoza na raison mais po mutu okoki kopesa biso résultat ya malamu eza soki docteur wana asaki autopsie ya solo so tellement que mamwa Rossi eza lié na gouvernement ata to bani na biso koloba bana lelo ti lobi vérité to yoka na biso ngo te osomba do ata to bandi lelo ti lobi na tongo to kotika la koyoka vérité te ngaloba kaka cuti par les armes paiera par les armes soki Rossi lelo akufi soki mutu abomaki ye soki eza policier o to mona balakisa biso abomaki ye pe policier wana e ozaka jour mususu na kidiba bazo bongisa bazo soigner minduki ya yeko to ba obete ya ko soigner minduki ba soigner licence bimi mbala moko ebomi parce que ndeto wana mokili boye mutu oza même pas na force ya ko créer ta fourmi ya yo moko fourmi ya yo moko so sana makasi wana ko créer fourmi ya yo moko te bongo mutu pena être humain pena boye onzamba sali pena oza obomaika boye isala pasi makasi do bato balobi poison bana raison docteur pe walobi estomac ana raison docteur zela kaka po autopsie pe ekosala mate docteur zela kaka nzambe esili ndekaka de grâce binga la signorita mwana mongala lobaka tous ces pays ici bas avec le professeur Albert et tous ces pays ici bas nyonso to sala na mokili efutama kakao yangwana il faut apprendre à faire que du bien soko sala bola momingi bola mwana nde ko futa yo mais soko za mutu abako sala batu mabe kozokisaka mitema batu il faut s'attendre pe na mabe wana un jour ekomela yo mais bino bato bosala batu mabe botala mitema batu ndezo zoke ha sinon to komi vraiment na suka na ebite tonton mwinga soko za na message penza ya consolation na libota SFM si o bas leli ngamo na moni ba jeune fille na babalabala ba se contrôler te ba mama na babalabala ndenge bazomi bamba na mabele bazolela quelques minutes c'est kolele komaki esengo ba sepeli siko bazo sous confirmation que ko sepela aneza ki alokuta sinon ba continuer na kolela na bango o consoler bango ndenge ni na mo message moko o kolamba mitema na bango enfin que ba pangisa ta mukema ya misu na lobaka boye si femme si eza église ya munene bazala table exemplaire bazala exemplaire ba modèle mais émotion wana ba okokate de mitu ekwe ya mbala moko moni esengo wana oyo tabayoki mama Olangi alamuki o bayokaki wana ba oyoka ngo bien so batamboli bien peut-être ba kokende lola so batamboli bien ba kokende lola na lola wana nde ba okuta vrai esengo pena do pona lelo na websa bango kaka nzambe mutapesaki nzambe pazwi
ceux qui bazana ya kosangana nzambe akola musaka leader moko ya makasi na katikati na bango peut-être akosala plus que maman na papa Olangi donc nzambe aza capable ya komatisa leader moko wa kotambwisa bango et puis bakozala bien na moment oyo etikali kaka tolela ti tokunda mais toza de cœur nde ezalaka soki baloba bolela na ba o bazolela tozolela toza ensemble na bango eloko na kolobaka yango wana ok mbote na yo na ba ya yo bato na yo voilà ouais mbote wana bokoko ezangaka te napesi mbote nanu na ya Willy-Sionga baotonganga trop na yo ya Willy-Sionga mais na olemba opeso mbote te mbote no yango wana zowenkiambi kala mingi te tozala no ensemble awa mwana ya Strasbourg ya solo papa Maxwell vient na ngai ya ba conseil omonaka musala ndezo kende malembe ndo souhaitaka un jour to ya pe ba côté kuna to ya bien biso to ya vanda te to ya kobeta tout na cadre ya musala Claude Lukebakweno Claude Lukebakweno l'homme de jugement par défaut na Switzerland ya yo ya mwana bon frère na biso vraiment na opesa yo mbote po émission na ngali boso na peso mbote bon frère na biso na Afrique du Sud Chimanga Kajikai Chimina Kajikai Keba Chimina Kajikai Chimina Kajikai wana motema ya Mignon Nkalanga wana na Cape Town vraiment mbote na yo bof frère Richard Madega yo yebiga frère Richard Madega na famille Mobimba Mignon yo lobara 16 yo okipaka ngate bambote za raté mbote na yo Mignon na bige na Afrique du Sud pe bozolela biso pe koto yo tozolela so na bosani ndeko na ngai oyo ekozala neti monini la merveille na mona déjà Herman a otaki olanda bino mage ya ke Canada yo za na France la merveille omokoke mbota suka na nani na Dimonde Mvwama na Italie mbote na yo ya ngwana pona lelo na suki sina wana Rebecca la merveille oyo tangeza la merveille tozane na plateau na biso ati non la merveille na Info 16 basé belé la merveille o tozana ye oyo ya boga wana alors ya pembe alors la poupée bon mona ye na ba Info 16 nzonzing vraiment batu bandeko bo s'abonner na Info 16 nzonzing tala ba film comme sopana na ebité la merveille azosa la bino film ya kitoko et puis na lobby na bino bona promettre bino garçon na film azosala na yebi ke bo mesana ba vie de loin ba kalunga banani tout mais bo pesa la merveille chance bo ressentir que a recevoir bino te merci. En tout cas, la merveille. Voilà, la merveille Rolex c'est bambote na yo to ebi ke to kozo ba film bien et ko ça la peut vrai bien na biso bato to landaka. Grand merci à toi le frère Daniel azana biso na plateau et pourquoi pas na bandeko nyonso balingaka Rebecca Bilendo Pukuta la Servadi na Nelson Kanza balobi internet monde ndesuka na fumu ye moko en tout cas ça va rappeler bien et pourquoi pas na bino bandeko bozaka libanda mboka boze belé makasi en tout cas na kokana nga sur otanga ba kombote surtout kutu na bombi kaka mais là je vois avant qu'on se katia mamba solo na bombi ba mo baby po ani Rebecca bombi ata Arkil ba voit tout moi na London ya solo solo azo sanga Rebecca signaler que kalamingi te Kinshasa tozozela ezaka Kinshasa ezaka maloba te Arkil ba voit tout kalamingi te Kinshasa ya maloba te to sentir que moi na porto oya kini différence ezaka nini na bana kini kamane tumbo la descendant Simo Kimbangu kala mingi te na Kinshasa wa seke koyinda maître Kim Kabongo le préféré kala mingi te na kini mame jieza penda ya oto na bapaya to yamba bino pena na ndenga dega na bino bandeko nyonso bolanda kanga depuis les États-Unis d'Amérique ma grande famille Pukuta mes grandes sœurs mon frère Timothée Pukuta Patricia Lelo Pukuta Myriana Pukuta mami Pukuta na baba famille na bino mobimba Togoshi tonton Puela base plutôt na koto na Pukuta Blondine ma belle sœur Jolina, Delphin, Binonios, papa Chris Kunku, papa na Blessing na Christella. En tout cas, na lingara bino mingi. Pour na bandeko, ba lingara toujours Rebecca tanga ba kombo na bino.
bokomela ngai inbox numéro na ngai yango wana soki pe bolingi bosala ba suggestion bopesa ba conseil na bino pona liwa mama Olangi bo hésiter te esali biso pasi mingi mais oza conseil na nga suka na koko pesa na bande kwa CFMC bo perdre foi na bino te hein bozwa penza kondima na bino wana bon matisse yango so ezaki 5% et komata sur 100%. Hein, ce qui est à 45% sur 100%, bon comme ça on à 80%, bon tambola na oezali unité. Boyebi sarabiso tango nyoso ki papa Olangi maman Olangi bate ya kabino makambo boza la uni, boza ensemble, boza la boye. Unité wana nde yango ko continuer na bine ko za vraiment malamu mingi. Ce qui leader moko azali valable ko kamba bino azali bo pesa e chance. Bolongola molimo ya yete yesoka ekambi biso ekozala bien te. Ce qui kaka CFMC e panzani en tout cas bo kimisa ba papillon ya bénédiction ya église wana. Eta libino. Nalinga bino mingi nde na pesi bino ba bizu ebele.